boy 1500. Oui. Oh boy 2500. Mais na tango ya mupaya to somba misatu boy. Et pas mupaya 2500. Rabi zaki na 25000. Mais na mwana mboka rabi 50000. Ce qu'on a c'est plein d'années. Oh donc manganza tu apesa nga vie. C'est na c'est pas dans l'Afrique Kabila. Dola to likolo. Donc tozo lela dola zo mata, zo mata, tozo koka te. Ozo blo le plus mususu, boye bote ki bozo nsu boye. Non c'est plus mususu donc to pour une solution. Solution kabiso pacifique. Loko na bango ba na bango bazana na Kinshasa te batanga musika baza misika. Yango biso tozo mona pacifique tipe. Kosu nini likolo ya minini oyo. Toteka kaka milinga banda tongo tibu tutokokende. Tokosuka wapi bamaladi ezokota kati na nzoto bakise pe komi pasi wokende hôpital kise zaje tokosuka ndenge ni. Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez dans la chaîne Nabino Bayoka News Télévision. Donc Bayoka News Télévision, nouvelle version pour trouver ça en 2000. Les lots n'accordent à 100% réalité, il y a ma rapide sur les Kanakats à Kinshasa. Dès qu'à tout ça rapide d'information, tous les lots sur le terrain, la carte il y a Ouente Yamola. La carte il y a Ouente Yamola. Précisément la carte il y a Bordal Paris. Donc, tu as dit que tu as solo. Na ba commerçant na ba maman marchande na ba to bateka a pona koyeba ba souci na bango. Donc na souci na bango les loto beta masona kata ton chabino ya 100% réalité to beta maso sur ce qui concerne la hausse de prix to beta maso sur ce qui concerne les poulou oyo ba maman epesi bango pasi ba bengi numéro ya Bayoka News pour baya ko pesa bango micro va pour pesa parce que j'ai ça na bango ma prix mati les poulou et pai bazo qui perd monter bazo l'année la monter comme si on vit dans un pays où il n'y a pas d'ordre sans loi. Donc c'est pour ça que notre temps vous avez qu'on a vu en collaboration on a celui que j'appelle l'ingénieur Babou la Poudre qui est derrière les images. Oh mais ça n'a pas fait sa vidéo ba image ou la qualité où vous c'est là voilà donc restez branchés et ensemble tourner au Canabino ba intervention il y a ma maman maraîchère na ba maman marchande il y a Kati il y a Wete il y a Moula en abondance donc restez branchés sur votre chaîne. Oui, Tozoko Bakaka Nakati a Wete Nakati a marché auto continue car comme Dara Lisolo sur ce qui concerne le taux il y a échange na la hausse il y a pas prix. Vous remarquez que non bah vivre alimentaire vie et pas si tôt qui toujours vraiment interview autour de soi il y a pas tout bazo qu'on a coupé ça bah expression là vraiment sur ce qui concerne ton hausse il y a pas pris donc le fait de la raison mata a pris peso mata la vie n'est pas facile à Kinshasa. La vie est difficile, malgré bien que non, à chaque fois, ça va rapport et l'eau monte et changer. Je pense que Bino, à travers émission Nabiso, à travers chaîne Nabiso, Bayoka News Télévision, n'a pas continué Nabiso, pour te battre pour la solution pour la maman, n'a pas tout, salam, le jour au jour, oui, le jour au jour, la vie devient encore plus difficile qu'avant. Donc, tu éviter ce token. Mais tu as une interview, tu as une impression, il y a tout par rapport à la hausse, il y a pas prix. Parce que tu as la maman, tu as maman, donc il faut qu'on pour réussir. Il faut qu'on m'a député pour réussir dans beaucoup. Pour biso bana batangi ba classe basi donc vit pas si ya kosakanate par rapport au ndenge zaki atana o alongwaki na sikoto mona kuto alongwaki azonga na ye po passer leki kenatangu oyo nani na de par nanga to mona kuto ndeke Kabila zonga ndeke fati po passer leki menga na kamba bike mwana mboka la ki soka comme ça ba congolais ba riche. Mais tu sais que c'est ba congolais tes ali ba député na ba famille na on ba komi ba riche. Donc il biso souffrance et les cas. Souffrance et l'équipe. Pour poser à que l'os est zalaka, ce qu'on est l'eau côté na tanga Kabila, pour lui attendre l'os na 650 francs le lot 2000. Donc tu au cocaté. Toujours cocaté. Donc il n'a pas na moi na mboka na mupaya. Moi na tout mupaya zo ngani ke moi na mboka. Pour moi na mboka to moi c'est donc à bien l'eau côté. Donc attends moi so mukie boto moi na biso. Passer $10 et combien? $10 le combien? 30 000, 29 000.
Pour foutre la ganda, le salaire, il y a 400 000. Vous allez foutre $100 na musala. Ndaku ngana zo futi lango $90, $110. Wana ko bongiso ko bebisa. Pas na mai pas na ma ko mupaya kuta konza ne biso ke mwana mbo mwana mbo to mona selo moti. Donc nenga la kaki biso ke to ko za ba riche ngana ko comprendre que les ba riche ba député ba famille na bango. Les biso ne souffrance est l'équille. Ya moni kulune to akolune ya kulune zo mata po ba para to ko boko la bana te ni patongo ko somela mwana te mwana pe moni moyeta ali atenga me enzela asimbi lichette OK ceux qui social les ngo kitoko makambo la ngo kitoko na kata to ya kulune ko diminuer so bambo ko senga ba ngoni na ba Holanda yo ko senga ngai pa na ko senga ti ba koti wana ba yebi ke ta ba kota po bo misa social ko wan ku ko ba te mbula kuna ta TV na yeba ngo courant ezala te mai kutu passe lo kwa mai commencer la forage Kinshasa comme il faut forage wana ngala na docteur moko na télévision bi forage ya mabe se bo sala ngo mingi pesa ka cancer siko no lingi ko mabaka ba cancer pour fleuve ya ngo awa siko woni ni mo tia so ba forage na mboko problème rezani ko tia so ba te ba so ba cancer na mboko ngana uto bela malaria sifo ina dépasser 200 000 francs siko yebisanga 200 000 na ngona ko fate to ma bangola na hôpital lokola ba mayembo ba clinique ya l'état eza ya l'état OK ozimo aso na compte ya l'état mais bisoté en tout cas babolisa nana soki bobongisa te botika mpe bato so bakota totala nano bakotravaille sikoyo na mona mopaya na mona mboka seki ngai nasepela yanga na mopaya mpo mopaya sosi eleki nango kitoko makambo sali nango to mwa courant mpe tomotala televizio ere olingi rechi mpo ozolambela mais lelo courant kutu koloba te mai koloba te siko ntina ya bino nini ntina na bino pene ezali nini tala mboka kongo eza ya biso nyonso mpona posa tosepela mpe baokanisa bongo moko boye 1500 tande ezala moko 1500 moko boye 1500 boye boye 2500 mais na ntango ya mopaya tosomba misatu boye et pas mopaya 2500 rame ezalaki na 25 000 mais na mwana mboka rame 50 000 sikona sepela nani ozoboma nga nzatu apesa ye nga vi se nasepela nanga na kabila donc nasepela nanga kabila kongo eza ya bino te batata ya bino te eza ya biso nyonso bakoko na biso fo tobénéficie na biloko ya kongo biso nyonso bakongolais eyaka ya bino te botyaka baposhi na bandeko na bino na basi na bino na bana non eza ya biso nyonso kongo eza ya biso bakoko na biso batikela biso tokaka riche otomona oteka bino nde bolia bosepela donc tu continues quand tu as image tu as avancé. Je pense que moi, rafraîchissement, je profite de te saluer quand tu t'appelles Christian Cole de la Katia Canada. Donc, je vous salue. Tout donc, au Bakar, à maman. Ça m'a cassé par peut-être que non. Bowling a intérêt d'un revenu à ma casse pour les cas où vous sommes. Eh, faut payer ça pour monter. Yo, vous sommes maintenant pour moins cher. Yo, y a on a mis sauté qu'à cher pour la revenu. Nous autres zones là, nato ya mbongo ndenge bango moko babeta kandenge so. Netira ma Thompson. 25 pistes sont à valeur à $30. Si on petit $30, oh yo, tout sont à valeur à $30. Si on petit $30, on a tout à 29 000. Et ça lui combien? Et quand tu as 22 ou 23% à 4, si on a yé, on a noté qu'on a combien? On a récupéré na côté na cabanalier sa population. Non, problème tout ça na monde. Ba kondina biso, il faut ba yo kapasi ya petit peuple. Bazo kabiso pasiter. Loko na bango ba na bango bazana na Kinshasa te batanga musika baza misika. Yango biso tozomona pasi petit peuple. Ata yo moko papa. Neti boy. Ngana na bana 4. Pona lamba mbisi bana balia malamu
il faut oyo ezala 4 na nzungu so nalobi oyo 4 pone koka au moins il faut nasomba Thompson à 20 000 francs lero okende ngai ebotaka na mboka na biso moko même opiko 1000 francs tomate ambuba koloba te fufu ekolo 2500 papa botalela biso tolobi tolembi po bato nyonso bazoya bazotika biso kaka na place na tosepelaka kaka mbala moko na pona ne moko ye moko faci beto akitisaka mbisi population aseretrouvaka mais méthode wana azwaka ndenge nini lelo aposani yango lisusu tosepelaka mbala moko ifo tosepelaka yaya eza mboka na biso tokosepela mbala moko te ata bino moko gouvernement ye moko akokota masolo te na mibi kuna ezaka awa na mwanda alia tobanda koteka bamalwa bamapundu ebanda outa matadi na peshe na biso moko toteka kitoko tokomika elike na bapaya fle bango wana bakusha bambisi eleke ebele eske babato de peshe oyo toyoka sango ekomana na mboka na biso te po tolia tolemba papa tokokende wapi tosuka wapi rentrée scolaire yango na bato ya ba 29-30 tosala bana rentrée scolaire ndenge nini tozoyeba te malgré tout gratuité mais tokosombela bana biloko ndenge nini na salaire ya malonga te en tout cas papa tala na nukwe wana bato ozosouffrir. Merci vraiment, merci. Papa biso bamakata kozamola donc tozolela biso bacommerçante letinga kokende na louvre na fois mposo tokendeki biloko opri mosusu tokeko biloko ematri susu yango ya koleka tokokoka te dola to likolo donc tozolela dola ezomata biloko ezomata tozokoka te boso biloko lelo pri mosusu boye boteki bozonga so boye biloko esene pri mosusu donc tokoka solution pena kata RDC bo tozokoka pena te tokoka te tokende vili biloko pi komata kosoma lelo pri mosusu donc moye te tozokoka te donc tozala pota solution. Merci maman. Siko ndeko zana par rapport à ma transport donc tant qu'il prie il mati c'est que transport pour mati surtout ça que j'ai comme système pour que ana mola pour que les villes 150 ça c'est comme si ça c'est le lobby que 1000 francs 1500 donc tu vas faire ana mola tizandu 1000 francs et comme 1500 2000 francs donc comment tu vas correcter n'entends pas qu'on va les sous n'entends pas qu'on se Canada quand on fout à 40 000 francs notre on va nous faire 40 000 donc tu dois correcter auto peut tracasser sur la troisième moyen té notre Canada bongo pas donc comme le colo pour foutre bombo au mobile tu comprends ton mobile on est wapi pour foutre mobile pour foutre autora pour foutre transport 40 000 coquin pour foutre 15 000 20 000 mais qu'on s'en aboye liwa donc le remonte transport tout correcter donc moyen transport moyen dollar na biloko donc tu as posé solution au commerçant tu as posé pour dans transport ça bien côté plateau dollar mais la malam on continue à avancer. Ok, bonjour. On est aujourd'hui ici chez vous, toi, Pabino, il y a Bibiso et tout, par rapport au Toyeka, par rapport à la crise chez la société. Je pense que déjà Bino Piboso, Bino, marqué Pélo par laquelle merci beaucoup. Nous sommes commerçants, en même temps, nous sommes entrepreneurs. Nous avons vraiment la difficulté grave. Difficulté par rapport à quoi monnaie est stabilité. Tellement monnaie est stabilité, nous sommes sombara biloko en dollars. Nous sommes biloko en dollars, nous sommes en francs. Aujourd'hui, nous sommes biloko lelo. Nous sommes par exemple nido lelo. Atawi Simba lelo. Osombi nato il y a 28,50. Osombi lelo. Au commis osote kana prix à 28,50. Les lendemain nango surtout qui tant aussi que nous passons commande. Bah émission exact c'est 28,50 et commis 28,70. Donc comme qu'on travaille na perte. Ils ont son abisoté auto avancé dans l'activité tous en ayant. Les clients aussi réclament souvent. Maintenant les clients bazo
bazokouloir na to biso toza na yango te. Or bazomona biso on dirait tozo escroquer bango. Maintenant automatiquement la faute revient au gouvernement na biso. Ce gouvernement na biso azokoka ko stabiliser monnaie. Ouais, c'est déjà un problème. Et alors, si je ne le fais pas, je le fais encore vers les transports. Surtout aujourd'hui, la ville de Kinshasa est devenue ingouvernable. Ville n'a plus à gouverner. Et ça, on va produire peut-être qu'il faut aller faire Kinshasa. Maintenant, les lots pour soit transport de bandal dans Molande n'a vendu pour faire Kinshasa. Il faut avoir au moins 10 000 francs. Donc pour monter, il y a transport et il y a soutien. Donc chaque chauffeur receveur a ça dans le temps. On vit où? Oh, l'État est même mise sur les transports. L'État est même mise sur les loyers. Donc les bailleurs peuvent dormir, se réveillent, fixer montant pour pouvoir d'achat de la population. C'est-à-dire quoi? Et au moins, en tant que commerçant, en vous entendant, vous avez dit que vous êtes commerçant. Vous avez rappelé à votre syndicat d'habillement à la commerce. Est-ce que vous n'avez pas eu peut-être qu'il y a ce sont les gens d'abord, trop corrompus. Trop corrompus, Indiens, Chinois. Ce sont des gens qui vont défendre la nationalité. Pour l'expatrié. Oui. Parce qu'on défend trop les expatriés. Oh, les expatriés, souvent, ce sont des gens qui sont bomamboka. Si se réunissaient entre nous, que notre abisso na bisso, qu'est-ce que nous pouvons faire pour dominer les expatriés? On peut avancer. Mais tandis que bisso dans l'État en question a créé pour défendre bisso. Les lots, si tu as un problème avec un Indien, automatiquement avoir raison ou ne pas avoir raison, tu verras les généraux, les avocats en train de défendre un Indien. Mais maintenant, et loco, et tu as raison. Donc les expatriés sont plus avantageux que Bino Moro Bakolo. Donc, pendant l'État Moko a trop faible. Si notre l'État se souvient de nous, peut-être il y aura une solution sur tout ça. Et qu'est-ce que vous pouvez demander aux gens qui vous suivent, à l'État que aux autorités? Présentement, si je revenais et pas à l'État congolais, il doit prendre ses responsabilités. Il doit vraiment se prendre ses responsabilités. Aïeba, qui est le fils du pays, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, stabiliser notre monnaie. Ceux qui ont la stabilité à monnaie, vouloir ou pas, tout va ça fait marcher. J'espère que tu as posé. Oui, on a eu des témoignages, ça va témoigner. Donc, nous on se défendre. Notre État est tellement incapable, donc sur tous les niveaux. Dans niveau de tel côté, dans tout le niveau. Il travaille mieux, non. Sur tout le plan, il travaille pas. Jean-Pierre Bemba, je croyais comme si Kolongolae n'a intérêt qu'au Tchaï dans transport, comme si jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, il y a un terrain. Il est là dans le transport. Changement de depuis que Jean-Pierre Bemba est là. Bien sûr, bon, question. Ça ne revient pas vers moi. C'est pas l'autorité de la poser aux questions. Mais en tant que moi, Jean-Pierre Bemba, jusqu'aujourd'hui, il ne fait rien dans le plat de transport. Pas ça et l'autre. Donc, les enfants partent en Europe, nous on souffre. Ouais, merci vraiment. On souffre, comme dit le Congolais, pratiquement au moins, évidemment, c'est difficile, mais on en peut y aller tout. On aura toujours à parler parce que Kolobapé, d'une part, on sait que non, avec le temps, peut-être Bateau Baola Nabiso a pouvoir couper sa solution avec le Congolais, au Bazan à 3 là-bas. Au Bazan à 3, il y a ça, la commerce, au Bazan à 3, on a des qu'on détaille. Mais l'autre remarqué, n'a pas expatrié, n'a moins un boca. Donc, c'est pas facile, mais tu continuez à couper sa carte d'information sur votre chaîne Bayoka Télévision News. On était tellement trop sur avec Tshisekedi. Oui. Premier mandat, tu es que non. Na Babylone, na Bango, il y a FCC Cash. Azala qui vraiment a plein pouvoir. Mais dans le deuxième mandat, les Congolais sont tellement déçus. Na façon de diriger. En tout cas, tout c'est pour la façon.
tu peux revoir sa façon de travailler ses mines. Soit continuer, bon, en tout cas, toi, dessus, dans 37 ans de pêche. Merci, je suis merci. de pêche. Merci. Je ne suis pas de PPRD ni de MLC. Je suis vraiment de l'huile de pêche. Merci, merci déjà pour l'interview, pour l'interview précipitée. Donc je pense que tu continues. Quand tu as marché tout sur la caca, tout oiseaux, ma préoccupation, ma propos, par rapport à ma mot, il y a une hausse de prix. Hausse de prix, ma kontiamboka, pour stabiliser mon nez, congolais, d'abord pour stabiliser mon nez. Pour permettre un peu de combat pour ça, l'activité là-bas, et donc, restez toujours branché, continuer à football. Image. Précisément, la Katia. Bandal Paris, autre béni Bandal Paris. Bandal c'est Paris, comme l'appellent les Dalois. Des Bandalois, Bandal c'est Paris. Précisément, la Katia marché à Moula. Donc, pour moi, déjà, la Simananga, c'est même pas à dire. Pour moi, déjà, la Simananga, full, où ils ont la Sima. Pour moi, déjà, que non, la Katia Winse. Oh, bah, vivre frais. Oh, ils ont ça, là, que non, bah, famille, bah, foyer, Elia. Et beaucoup lama. Salité à niveau haut. Qui quand on est aux alentours, tu peux savoir une information, tu as dit c'était pour habitant à Bandal, habitant au bateau vendre la peine à Wenze. Bateau bon ça activité là bon va congolais au bon ça activité là bon la carte ya Wenze. Il y a un marché mola, bazar qui n'a souci ya ko bengi sa bayo ka news télévision, poteto ko ka ko informer bino ba internet sa biso na ba balanda ra biso na ndenge ya libanda boza informer na makamnyo so na 100% réalité o isama. Na niveau ya Kinshasa donc déjà les lots tous à la carte ya terrain, tout ça particulièrement la carte ya en compagnie, en collaboration, na mon confrère qui n'est nul autre que l'ingénieur Babou Kabassou, Tomé Kakobeta, moi c'était Tomé Kakozo Abatou, Tomé Kakozo interview à ma maman, na ma papa au bazar Tungisama, na foule au ezo Tungisabango, na Katia Wenzamola, donc tout petit maman Bélé, mais informé bino, restez branché la carte chaîne na biso bayo ka télévision, au Tourbeta, les solos sur ce qui concerne Wenze ya Mola, donc déjà tout ça là bateau bazar comment on a ça na habité maman bonjour miyoyo kosu nini likolo ya minini oyo toteka kaka milinga banda tongo tibu tutokokende tokosuka wapi bamaladi ezokota kati na nzoto bakise mpe ekomi mpasi kokende hôpital kise ezaki tokosuka ndenge nini na makambo ya boye tofula ngo mama na achaki yango kasi mokonzi yango nte administrateur bongo siko bino bokende ko réclamer ata na commune te balobi kasi na commune bourgmestre ayebi nyonso bourgmestre ayebi ke fou déjà donc vous voyez déjà eza malheureux na bamaman bazolo baboye eza bien te na période oyo toza nango ya bamaladie ebele na période oyo toza nango déjà awa na toza na difficulté moko déjà awa ya batraitement bakisi ekoma mpasi puis vraiment eza vraiment bien te donc déjà ozomona eza mpasi bamaman bazo réclamer. Donc je pense que na kati émission na bino lelo bokozwa ya koyeba makambo ezoleka na kati ya marché ya Mola. Donc je profite de te saluer, toi déjà on t'appelle Rita Ming. Rita Ming, salutations à toi. Yulia Makuma pâtisserie, salutations à toi, je ne t'oublie pas. Je profite de te saluer, toi on t'appelle Ilous Ilunga na Derby. Salutations à toi. Miklet Matoudidi, Poupé Barabi na Bossaniote. Mireille Soukama, na bossé Elvin Matondo na kati Angola. Donc je pense que nous allons bandeko baza vraiment na posa roloba ndeko. Bonjour mon frère. Bonjour. Ça la caméra là biso. Ah to kombi na kati ya Wenze Angola lelo. Bayoka News toujours télévision azara toujours pour na informer ba internaute ba libanda. Pour na makambo itali fu to kuti fu ah place bato bazo te Camilo Rolia. Place bato bazo vanda. Full boy. Bozui ata solution te okuta ata na ba konti pona ko pesa moi explication na ko itali fu. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya Rolanda biso. Bon, ya pas sinon nous ya liboso tolobaka bandal séparé. Quand tolobaka bandal séparé, binomo bozo mona ya lobela kutu ya tena ko ka même kotala bien te pona milinga. Oui, toza vraiment disposé mais toi na choisi ya musala na biso. Mais to saka ne fils quelqu'un ezala bien. Tala binomo ko bo mona ba image ndenge ezali, ba maman bazoteka ba deko ezali. Ça dépend ya Wenza Mola vraiment ata bino moko bakonza mboka botela biso na likambo yo parce que na ko kata botala bien te po na ko quand même ça la ngano passe toza vraiment disposé mais on a choisi bosunga biso s'il te plaît toza na kata marché Mola marché Lumumba toza na kata marché Mola marché Lumumba toza na eloko moko ezo biso makasi eza pena
fulu oyo eza na kati ya wenze bana bazali nde na ozwa boye mosusu nazwi deja maladi nde na boye nazwi deja maladi mpo ezodérange badepo ezali bandako ezali bapapa bazali bosunga biso mpo biso tokoloba tolobi on est fatigué donc bino nde toyeboye news ndenge eyeboye na terrain sur terrain nayebi ke makambo nyonso ekezala kitoko ekopanzana mpe tokozwa solution eloko oyo bosunga biso pardon pena s'il te plaît yango nazalaki nango mposa mpo nakoki te yango tobengaki bino boya tosala image oyo bakonzi ya likolo baoyo baleki biso baya basunga mpo biso tooloba esimba te tooloba est-ce bokendaka mpe vraiment komona chef communal na bino tobengi bourgmestre bokenda déjà kopesa ye préoccupation bon bourgmestre okoki lukomona ye mais le mosusu bakotya mpe kale okomi mpe te mais babiso te ayoki mais ayoki mpe te le mosusu eza caché donc bakonzi s'il te plaît tosenga bino mpena boya aide na kati ya marché Lumumba marché ya Mola. Est-ce que marché Mola bozala na ba syndicat ya Wenzete parce que toyebi ya bakonzi na biso ya syndicat bazali mon papa Mongol azali je te salue alobi trop pona makambo oyo azui déjà donc réponse moko malonga ezate bakonzi ebele bazali na pesi bino bambote place bozali po bosa musana bino kitoko bwana bino kitoko te parce que déjà tokuti fulu bato vanda pe a pele ba maladie eza ebele donc c'est que déjà c'est que bosa musala te neti po na ngai na omona ke oui basala musala na bango mais bango pe baza na ba oyo baleki bango bakoloba mais les mususu réponse ya bien bazozwa ezate po bango nde bakontina biso bazozwa réponse ya bien te po balobaka chaque jour balobaka mais réponse ya bien ezozala te ezaka zela na wenza boyebi bien ke wenza mola ndenge ezalaka tozana ba ade tozana ba nani bango nde baza bateti ya mola na kati ya wenza mola tala mais tu remarqué pe na entrée na biso na kati ya wenza mola ngo tu remarqué pe que non tokuti libulu ya munene ya mai wana bon côté ebukana ezupe barbi ezupe ton nyonso wana pe kaka bazomona pe kaka te bon surtout mamuna ya mai ezutan moi mukie tokoloba ke po balobi ke baosala musala baosala baterrasse fo baévacuer wana kozala donc après près déjà tokende ba 2 semaines bamai bato consort balongola salite ezi déjà près misala wana koboya te misala na moni da babandi ko évacuer misala ebandi kosalama mais eloko ezosala biso pasi o biso tolingi fulu elongwa pembeni ya population kotala badepo na biso yango oyo bamaison biso baactivité na biso ezalaka awa badepo na biso ezawa tozala bana tozala bamakambo ebele fulu oyo ntango bazotumba yango ezopesa milinga ezombrie donc ezosala bien te yango nazalaki nango ya koloba donc bakonzi ya mboka bosala musala na bino Fatou Beton je salue aussi mokonzi na nga papa place ozali nayebi ke bakonzi ya mboka tu bozali papa na ngai Patrick Muyaya musala esalamaka yo soki tolobi toyokaka réponse na sali yo susu mon papa mon père Godé place ozali soki yo lobi musala esalamaka donc sunga biso pena pone loko oyo merci on azaki nango ya loba yango merci mon cher très bonne interview donc tozoko bakaka tozo bande comme susu je pense que bataza pour ça vraiment loba bazé belé awa tozo vraiment ya koloba tozo pe la kisabino esika libulu wana ezali pote boko ka ko comprendre makambo ezoleka na kati ya Bondal Otobengi Bondal Paris donc restez toujours branchés on profite aussi pour na pour rafraîchir biso mon bouquet je profite de te saluer toi t'appelles Irène Matoudidi à Londres. Salutations à toi, je ne t'oublie pas, Jaël Matouala, il passe à Yamima. Donc, salutations à toi, Bango Bazalar, inséparable. Salutations à Bino, salutations à toi, t'appelles Patrick Tidina Ruth Mbala à Paris. Donc, avec ensemble, là, Babou Image, Tokomeka Kotambola, Koza, moi, interview à Batou. Par rapport à ce qui se passe dans la Kati Yawenze Yamola, restez branchés. Oui, Tozoko Bakaka, na compte la chaîne Nabino Bayoka News Télévision, ONMC Bino Junior Gabo de la presse Nabino, votre humble serviteur Aza Awa, donc Toza Awa. Tozoko Bakaka, Toyami Ndeko, bonjour. Bonjour. Ndeko s'est présenté. Bon, attaque et présentation le matin, mais moi, Bandal, attaque et Djogo, on doit passer dans la Mouga Bouli, comme on essaie de passer, mais ça, il y a bien
émission de bolé que ne ba mo auto to beta les solutions on appelle na continue na 4 émission pour na apprendre à on apprendre mais ça là nga passe et ça là nga bena passe to ko la bandele mo boto mo na moté na ba te soki mambo chila na fingi na ngati ba autorité ba chela so soki ba panela ba bandela moté si ba uta ba komini ni mutu na komini na ye donc vérification faut ça là net likamba fulu na bandala yo marché héros marché Lumumba bon ça so fulu abo ça la te département fulu ba bloro ba ça bisike belé soki organisation ça na mbongo te senga tela ba kondola pour kata moyen yo ça mamna ndenge no net oyo mutacheka ngo ye moko papa ye mo mtotoriza ki ngo izala papa za bana bandali papa ni azana numéro 1 bandali sana yo yebi yeko ye mta pesa ki diana bango balobaki ngo pona ye meza mabete dans la ngamo na boy à part ça na rekona banda na kata suki na beta balu mais ba entreprise tout tonga le no appelle tonga rabu maintenant pour la société le kambotali fou et ça bien te et ça là n'a pas c'est pendant autour bamba boy fou na kata marché ba tout na boy oh papa mtaba to cha est-ce que na ba administrateur ba leka ba autorité ba leka mo bino to mo est-ce que en tant que moi na bandal en tant que ndalwa ne yo mozo en tant que moi na bandal en tant que moi na bandal moi na Paris ndenge yo mozo loba besoin des gens temps ya okende pour okutana pour commerce pour en soigner mambo etali fulu parce que to remarquer le ba to na ba maladie bele ba typhoïde ba maladie bele ba covid coûte komi kokota ba qui c'est comme il passe santé à hôpital et comme cher donc vous imaginez est-ce que vous avez vraiment temps ya ozope na temps en tant que bana bandal boke okutana pour commerce en ce qui concerne quoi ça full na libulo to moina entrée wana likambo da foto ki apporte ke na ran c'est là tous les 40 c'est là na bango to ba les 40 bango to ba les 40 via les 40 c'est là wana mais à côté la trop boy kata ki mango po omona mitso msu de langa ezako mais ebeketa la langa ça menda komi bongo na mbula surtout na père bana mbule bando beti to ko des fois ah biso oui donc ezaka ça mamso mbolo ba diso mo poto na suka et logo ça langa passe c'est là série wana na fulu o siri kaka na fulu o entre wana ngo ye baby miso inga mama to ninga mama to ke presque ça fulu mais lore ka musanga ka banda ndenge zalaka na bane 80 bane 74 to cha banda tisuka ba 90 ba 91 ba 90 un peu ka ba 94 ba 95 mais ko banda ba 2000 o 2000 kingani tilonde to ko mabwe mabe na ngana senga kana ba 9 bo ba poni wana ba komisu komisana komina ba 9 communal ba comme ça va on comprend vraiment que pas la bandale vraiment bazar vraiment dessus na makamyo swana mais et l'autre aussi ngasi ko conseil et l'autre ni ko senga ce qu'on a pas konzi na bandeko bazolanda yo na bipa nyonso par rapport ya makamyo conseil muke senga na bandale to sala trop moto na moto ami bonisa après ko soit likambo il faut tana faut réfléchir à l'aise likambo non sala sona na makokite est-ce que ba pangi na bandale ba sepela nango tuna ke senga na gouvernement tout sala ko se pona likambo bazwaka mokano na ndenge na bango te idée na bango baza na mbongo te ba idée na bango za mabe poti sikoyo to mona évolution to luka kolete mais to luka santé poto mona beauté ko to mbongo salongo pesa maka mbongo nyo se pesa mabo salongo nyo se pesa mabo fu dango uta to kuna msul kamba ya service habitat kuna pona libande sengi gouvernement cha bo maboko bon sire do senga mo gouverneur pona pa boumesa na ebité po sire senga gouverneur mais wenze mbonga tike ko tacha tout mona fulu te likamune to betela c'était pona fulu likambo asiri kuna etali mo gouverneur po ande eta la papa ade na papa boumestre likambo etali marché na ba terrasse na biso marché terrasse za boucher fulu na kati do wende na biza mais salongo akombo na ba te so ba salongo za ndenge ninde salongo est-ce que salongo on vraiment effectivement et ça la marché salongo au mona sachet te ba poubelle publique faut ça là salongo est-ce que voilà poubelle publique et ça va après ça salongo va tantôt plutôt to boulaga ba imagination sur Simba maintenant les Simba te mais Congo e bonga kaka mais lokolo ba sanga na ba idée ba sala ngote ba sala idée bien application ça la raté ba sanga na ba idée mais ba sala ngote ba sala idée mais ba sala ngote. Merci donc vous voyez vraiment que c'est décevant ils ont vraiment makambo ya ko beta moi c'était sur yango ils a passé sika bana bazobanda et sika batu bazobanda o baza na droit o baza ba congolais o baza na droit ya ko jouir na kati ya mboka ils a décevant pour mona mama makambo ko ça ko polluer société na biso. Donc je pense que ma konzo va la biso va remeka ko beta moi c'était là pour ça et sika o ezali ya mabe donc to continuer kakana ingénieur babu image la foudre oza na sima image en fait ça vient de milili au bozolanda
po te tokoka kosolola na bato ya wenze ya Lumumba po te tokoka koyeba ba problème na bon po te bino pe bosalani boyeba yango. Donc restez toujours branchés, toujours Kobakaka, Nakatia tranche Nabiso, où ils ont 100% réalité de Kinshasa et du Congo en général. Donc je pense que c'est au Tamboula, toujours les gars, en compagnie d'un ingénieur Babou, dans ce beaucoup de problème, il y a Kido à la Katia. Donc vous voyez déjà Mambora a terrassé au évité. Et ça n'entrée, il y a Katia, Wenze, il y a Bandal, il y a Mola, il y a Lumumba, Balobi, solution exacte. Donc je pense que Binomo Bakunzi, Binomo Bateko, Walibanda, Obozolanda, Bomo la réalité, Kinshasa. Parce que ça fait partie de la télé-réalité la biso. To ben na kati ya bayoka news to pesa bilode ba réalité na ba télé na moye salema. Na kati ya Bandal c'est Paris, na kati ya Wete ya Mola c'est Paris. Maman ba oloba, papa ba oloba pour ça vraiment la console. Ba bien on to Bandal piscine. Abi Bandal le Bandal. Elanga. Bana de botama. Eso mona elanga bimisi piscine. Na kati ya Bandal piscine e boti kala. Todo terra la salité kala blo. Soit tu la terrasse kuna kala ba boti. Kala boti na lati moyen ke ta pikuna. Moyen de moyen il n'y en a pas. Oh. Na to botama miracle en bali boso piscine bimi elanga. Nous les oui, déjà, Bandeko, Toti Rolanda, Nabino, Toti Koyoka, témoignage, expression. Il y a ma maman maraîchère, il y a ma maman commerçante, il y a Katia Wenze, il y a Bandal Mola, qui va poster la bango, qui m'a kambo et zotungisa bango, qui binomoro aussi a pris des commis, donc dans domaine nyonso, à niveau nyonso, on s'est pris et commis. Donc, comme déjà pratiquement à Souka, Binonde, tous la commentaire na bino, tous la like na bino, tous la abonnement na bino na chaîne na biso, qui n'est nul autre que non Bayoka News Télévision. Donc pour la souka, je profite de saluer Bato Bazala Nabiso. Déjà dans mon déjà c'est Noulou, il est le Japon. Ndekoya Christian c'est Noulou. Donc salutations à yo, salutations à Christian Condé na Canada, salutations à l'ingénieur Babou la Poudre. Ozara toujours na Simabili, il est toujours présent, toujours actif. Ingénieur Babou, salutations à toi. Nabo Sanarate Mouninga Aristote Kyokologie. Salutations à toi. Je ne t'oublie pas, toi, on t'appelle à tout seigneur, tout honneur, maman Odette Witsi. La mémé de Gabriela, Odélia, Ryan, Luna, Talia, Abi, Gaboua. Salutations à toi. Donc, tu connais pratiquement la souka. Chimène, la reine de CC, vous avez vraiment aimé les bolas Nabiso, vous s'abonnez à la chaîne Nabiso. Bayoka News Télévision, où ils ont la chaîne Yamakambo. Donc, ciao, ciao. Tu connais la souka. Je ne t'oublie pas. Jaël Matouala. Elle, on l'appelle la magistrate de ses fonctions. Davina, Woto, cœur, David, cœur, Woto, salutations à toi. Merci à la Baba Pangila, salutations à toi. Donc, vous avez vraiment ébélé, tiens, tout, Reggie Hoffman et Dr. Sisco, vous avez ébélé, restez branchés, vous abonnez à la cloche Chouana. Comme ça, vous aurez l'information en temps réel sur notre chaîne Bayoka News Télévision, la chaîne internationale, la chaîne à nouvelle version. Donc déjà tout ce qui a tout ça n'a marché, le monde n'a qu'à marcher Mola, mettez ma solo, n'a pas ma recherche. Vous restez branchés pour vous avoir sous ample information. N'a qu'à ta chaîne Nabino. Ciao, ciao, bye. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.